Bisogno stato s'abonner nationalement Madia Star TV etala mamunate bato bandima Christophe Songo andima Tati Lenda andima Angel Loué andima Madia Star TV Chalaketa nationalement suivi Madia Star TV Chalaketa nationalement suivi. Le grand collaborateur Christophe Songo Nakatia Madia Star TV. Levé Kiko Kikondambuta Papa social Tadi Ileda Angel Loué la mignonne. Bisogno soto s'abonner nationalement Madia Star TV etale mamudate bato bandima Madia Star TV Zambada Media Olivera Bagaba Miss Bapig na Bateatre s'abonner. Bonjour famille, bonsoir na écouter de bino na pesi bino mbote na kombo na Yesu tikete nsamba lola sala biso so bolambu na mokola lelo kande to babande ko na ngai oyebi kazali mutaska kata Madia Star TV ko bosa na to s'abonner o like o cha commenter et ko sala biso bien babi opening di banga bande ko na ko hésiter te contacter toujours Madia Star TV na numéro de téléphone ezawana ezali WhatsApp pourquoi pas na boka bino tala ka bino bosa ngana zala babi merci beaucoup na Christopher Song ya ba song mobali moko ya bio na kata London babi ya yonde yangwana bandi konani to baka ke surtout yedi boso ba television na bino toyaka toujours pona kolobe loko comme habitude ce qui est loko kolobe zate bande konanga toyaka pete ke to fungola ba caméra na biso to loba biso na kata Madia Star TV to lobaka nyonso sauf ba kitna ba mesande yango to lobaka te yango bande konangai toye toujours ko sala ba analyse to lobaka toye ko sala toujours ba analyse bande konanga toye ko sala ba analyse bande konangai na makambo zo na makomite ba kwa angola tana ba kwa angola bande konangai ezali ba congolais na ba angolais biso tozali moni to sala ba analyse balu bande konanga eza ya koyinda soto biza ya koyinda eza toujours ya koyinda bande konanga tolobi tozo kende wapi babi bande konanga na mokili oyo tozo kende wapi makambo zo ya kaka se koya babi bande soki eyindi babi Al Kabelo bande konanga ayindisi apelisi moto na kamera na ye bande konanga aye koloba makambo oyo akoya koloba te bande konanga apelisi kamera neto bakapelisi kamera yango moto yo kolobela na vie ya bato ndenge bato babosalaka bolama bato yango moto yo lobela mona mokola lelo bande konanga banda ko partager vidéo oyo emeti ya commentaire kosala bien kane ka toloba kaka babi ya Christopher Basongo to banisko ba analyse na biso bande to sala toujours ba analyse o to moni ndeko na biso Kabelo oyo azoloba to banisko ba analyse na biso bande konanga bande konanga boyebi reconnaissance na vie ezali eloko moko très important pour la reconnaissance na vie ezali très important na vie na biso bato ezala muta peso kopa mai bande konanga tozalaka toujours na signe ya reconnaissance ke muta pesanga kopa mai pamba teta muta peso kopa mai apesa ko kopa mai tam sozaki na désert bezaki na soif mai apeso mai engo ba ke kopa mai wana esalaki o bien na nzoto na yo bolamu o bandeko o basalaka biso mpona konzima yango ezali ekipaka munene na bolamu tasaleli yo te bandeko nanga na nsi na lobelo au place wana ekipaka pe muke te oyo bolamu tasaleli yo nyonso tu bolamu o bandeko nanga o ndeko basaleli yo na mokili il faut tonzimaka yango ke question ezalaki muke tonzimaka yango ingratitude na vie bandeko nanga eza mabe mpe en plus na obenga eza kindoki tango oza ingrat na vie bandeko nanga na prononcer bien bokopra pa na accent nanga soki oza ingrat na vie avec moto asali yo bolamu bandeko na ngai ezali kodécourage motu pamba te moto wana akoba kosalela yo bolamu noma edécourageaka bato ebele na vie bandeko tomoni awa ndeko na biso Al Kabelo
aleki alobi makambo oyo akoki koloba biso nyonso tolandi na bavideo biso tomoni ndenge apelisaki telefone na ye alobi oyo akoki koloba. Ndeko Kabelo zwa kita simo vanda. Ndeko Kabelo kovanda kita liboso te pa mato komona bato baza na sima te. C'est méchangé. Ndeko na biso Kabelo esengelaki ye miyebake aza moto. Na musala azosala azoteka ba perruque azoteka ba produit na ye atioko bandeko nanga soki ozala liboso Ndeko Kabelo il faut oyebake relation nyonso to ebakisi na sima ya Karine eza important. Je crois que avant que oyebana na Karine Mokonzi nombre ba client ozalaki nango pe batebele bayebaki neti nga kutu bandeko na yebaki na Kabelo wana te alga te na yeba yo te. Mais parmi ba connaissance na yo nyonso tu osala ba misusu bayebi yo na sima Karine voulou pas ma chérie voulou pas ata bayebi yo 10 te mais 4 bayebi yo na sima Karine ba ke esalaki au moins impact moko bona business na yo na sima Karine Kabelo eba ke oteki ba produit na yo par-ci par-là conscience no mo za témoin na sima Karine eba ke oza conseil ke ba fan na Karine ebele ba komana ba perruque ba komana ba produit pe epa na ya choko engela kisake na sima Karine Ndeko Kabelo oyebani makasi na sima Karine wana koboya yango te Ndeko Kabelo tozala quand même bato okoko zala ingrat tete na niveau oyo opelisi moto na telefone na yo ndima quand même ke bolamu moto asalilo na vie ke te grâce à fiana Karine Mokonzi ye mutu asalaki nga na yeba na bato bo grâce à Karine Mokonzi ye mutu asalaki na koma ma visibilité bo eza normal pamba te soki oza ba moto oza na conscience ndenge baki oza mayele ndenge baki oza so pe ndenge nini omipesi ba grade nyonso to wana kaka ndenge yo owangana zonga sima zonga su na kamera na Ndeko Kabelo oyo mama lembe po boyo kanga loba ke mutu oyo asombela ngai biloko na sima Karine pe leka liso loba ke mutu nyonso ayebana na sima Karine bosomba su biloko epa na ngai te bokoma nesi ba produit epa na ngai te wana tokobetelo maboko soki vimoza ma mutu leka na kamera loba yango publiquement ke soki osombela nga biloko na sima Karine so ebenga na sima Karine contact ne kata na pe bosomela ngo su biloko te tokosepela makasi soko osali yango wato nzima tokosala rien que analyse tozo critique te tokosala rien que analyse tokotala ingrat ebabani ingratitude ya bato ya mokili soki te mana ndengaki moto na yo Ndeko Kabelo polémique oyo luki eza ya buzoba yo kokoloba te ke liboso na vandaki nie o nazali alga ya kala te siko selo yo ngoloba nini place wana moto kozobima mwana muke olingo linga te oyebani na sima Karine en plus olingo linga te Karine asali ke yo yeba pe Karine asali ke ozala oyo oza lelo oyebi tala bila na yo ndenge obandaki tala bila na na ba connaissance ozalaka na bango tala bila na ba connaissance o Karine akotaki yo na makambo na ye pona nini mede ezokosa biso boye nani aza na nsima na yo Kabelo nani aza na nsima no alga Kabelo osalaki un jour oregrete makambo osali bandeko nanga banéglige connaissance te banéglige mpe moto apesa mai te ezala moto apesa okopa mai un vrai commerçant mais un vrai azalaka na besoin ya motu nyonso to un vrai commerçant anégligaka motu te yo oza business woman okoko néglige motu te okoleka na meda te ke osala makambo ozosala oyo okoleka te ma chérie biso toza bata business muta business arekonesaka mutu nyonso tu keke so mutu azalaki moke liboso na ye pamba te ndenge oza wana omikitisi kaka ndenge oza bandeko na bakekeke pa oboni mpe mosala na yo ozoboma mosala na yo ma chérie nani akobetelo maboko na oyo ozosala be na oyo ozoloba be na oyo ozoignore motu
Kabelo alka kabelo omoni eloko eza important na vie na yo eza musala na yo mais ntongo olakisi ingratitude aboye combien de personnes baza wana moto mpe ayo asali oyo bapublicité mpe ya bakabelo tomoni bafie ebele bayaki wana un jour mpe owanga na bango na baclient na yo okowanga na bango kendi bameshi na balonga basombela yanga okowanga na masheri omoni sikoyo place sikoyo ke obima na perte omoni sikoyo place oyo omonaka ozokende kobebisa business na yo na minute oyo yobi bato boni oyo babaye yo na ndenge ofungoli kamera ozoloba na ndenge ofungoli kamera ozonzema teke yoyeba na nsima Karine Mokonzi oyebi combien de personnes babaye yo combien de personnes masheri okimisi baclient na business na yo est-ce que oraisonnaki nani aza nsima na yo siko so par exemple Karine mpe ke abimi mpe na Karine mpe yango mpe ke abimi apesa ordre na bachinois motu nyonso asomba bameshe mpe akabelo bosomba te masheri omo ete business no ezala dan yoyebi teke baclient boni yo ozwi na nsima Karine Mokonzi masheri conscience moko oyebi combien de clients zonga mutu pendant tala nsima zonga mutu ato oloba toujours eloko comme habitude eza rien ka banalise quel que soit Karine azalaka mabe yo faut tel intérêt eza nano na misala na yo alga il faut tel intérêt musala na yo ya business bawanga na yo banzima yo il faut za concentrer na musala il faut keep ko kosala business na yo pamba te soki ozalaki na 10 clients okozala na poso okóma na bango 20 so oza na besoin na bango 20 ozala na besoin okóma na bango 50 nde tobakaki moto ya mbongo atondaka mbongo te pamba te na biloko ozosala masheri vandama ya kita nsima oyo kala star nzima Karine quand même ke asala acontribue quand même na vie na yo atombolaki business na yo apporter un plus na business na yo keke so mwana na aza na makambo na mabe toboyi te Karine aza mabe mais il faut oyebaka ke na barelation ya Karine Mokonzi apporter un plus na business no alga kabelo azali oyo tobengaka na français un mal nécessaire nasi naloba eloko place wana apui bocomprendre mpa na accent malgré tout Karine aza mabe mais aza important soki asali no publicité eloko moko aza important so lelo ke akoti na likambo moko boye na business no moko boye bandeko na ngai tokende na biso lembi bandeko na ngai aza important soki tozomona yo leki olobake ndenge eza wana eza Olga kala te boye biloka ndenge wana oza Olga kala te na Olga sika différence nini eza en plus olobake nombre ya connaissance liboso oyo oyebana na bango na nsima Karine bazalaki moke balaka bokabo na Karine ke makambo nyonso efungwami oyebani na bato ebele boye na boye okomi kofuluka na business na mama kozala ingrat te na mokili kozala ingrat te na mokili ekofuta yo te munoko wana ozopelisa eza mabe omoi ke quelque part malgré to otangi koma Karine te ndenge ozowanga na Karine ozowanga na ye okowanga na mpe bamisusu bazosala bapublicité mpe ya bakabelo wana okowanga na bango oza prête ma chérie okowanga na bango motu nyonso asalaka business il faut ozala souple pamba te baoyo bazotala yo ndenge ozoloba bazozwa mpe mayele te un jour ndenge owangani Karine Mokonzi un jour akowanga na mpe baoyo balekaki epai na oyo bakosoutenir yo owanga na bango eza possible ndeko na nga Olga kabelo mokili ekosa yo te omoni ozozwa eza yango miete eza miete ndeko na ngai mais oyo ezo ya liboso eza ya ebele me kolinga te obebisa yango likolo ya bilobela kolinga te opetre yango likolo ya erreur moko boye oyo bajoso balobaki boye oyo bachinois balobaki boye mpo okoti na loyenge non ma chérie non tu peux pas naza sili teke Karine ayo opelisa life alobela yo mpo na kabelo koyo kabelo olobi bopo ya nini malgré tout monde aza mabe quand même azalaka sagesse aza na sagesse je pense pas que Karine afungolo life alobela o kabelo sikoyo yo ndenge olobaki bachinois baleki balobi mais eza Karine te koso sikoyo bachinois mpe baleki batie oyo mpe lumbe aligo okoka na yo te masheri okoka te oza na pression pamba te to tozotravaille motu nyonso ntango aotravaille na business tolingaka te tozala na pression yo nde ifolo obatela mosala na Olga kabelo pourkui kozala ingrat boye pourkui kozala ingrat boye 00
Bato boni bayebaki yo na ba réseaux sociaux. Non. Mais grâce à Karine wana, bato bayebaki yo. Pourquoi c'est ignorant ngo? Après on le baquet, na le lenu surtout que on est là qui a calme, comme les qui a calme. Eza Olga Kala, eza Olga lelo. Tu vois Olga lelo comme nani, peu aux anani. Ya kalozala ki nani. Que le là ça bien téléphone ma chérie. Aujourd'hui tu vas prendre téléphone, en plein mboka poto. Aujourd'hui côté moi na nini o na mutuka leaks. Nelo nga ebite ke na poto awa okokozwa telefone à crédit sozo sala. Mundela kopesa yo telefone à crédit, mundela kopesa yo mutuka ya crédit. Ndeko alga kabelo sali erreur baki otamwa na mutuka ya leaks. Leaks c'est quoi? Moi na poto nga do bangwa, moi de transport union surtout. Ezaka moi de transport. Et ça c'est aider ozo sala ba course na yo, ozo ke ba fête no tranquillement. Mutuka leaks c'est quoi na Europe? C'est quoi na poto? Yo go baki mutuka na leaks yo tambola yango ma chérie, yo soma ngo cash. Non, oza mensonge. Oza likuta. Osoma ngo cash te ma chérie, voulu ou pas osoma ngo cash te. Si osoma ngo cash bande ko nga leki sa image, to mona yo ke oza mwasi ke oui, oza agakala to oza agasika. Ke yo muto tamona biloko leaks. Yako lakisa mutuka osoma cash na poto. Osa mi lakisa. Ma chérie, na poto mutuka osoma mutuka cash. Okoza que oui, mutuka oza amso peut-être que 50 000. Okoza amso avance à 20 000. 30 wana chaque fin de mois. Bozo yo kanasa ba okata 200 euros, 200 euros. Be 250 euros. Via pote za la bongo. Eh, yo ngola ça va bien donner une gratitude aux anango. Tika ba polémique a bozo sala ndeko na ngeza ka banaliste ozo sala. Tu na biso te ke pana ko kotela yo, tu na biso te ke pana ko jimine yo, be tu na biso te pana ko kotela Karine. Non, tu sala rien que banaliste. Pas te na kata ma bien star tif le bara toujours eloko. Au cause un grand bongo te ma chérie. Jamais cause un grand bongo. Bande konanga. Au cause un grand bongo te. Oui, au temps la mutuka leaks. Côté wa mutuka leaks ngolo bani. Yebisanga. Mutuka leaks ça ni bit ba téléphone ou lex ba iPhone wana o yo za mutalibo. C'est normal ba no sa peso cadeau ya téléphone jour à libala. C'est normal. C'est normal. Tout le monde qui appelle bande ko na biso moto yoka ndenge ndeko na biso aleka zoloba. Le plus cher, la minute, Samsung. Samsung, vous êtes pour votre information. On voit le téléphone déjà, on va aller à 1800, on va la Syria. Pour dire que nous avons capable de recevoir un téléphone à 1800, et là-dessus, la banque est incapable de recevoir ta batterie. Non. On va dire que nous sommes à la maison. Nous avons que la vie de mon téléphone. Téléphone, on sait la direct. Et ça, iPhone 13 Pro. Et ça, pour mieux, on va prier. Oh, bonjour, ça Samsung, t'as pas noté, on peut là. Oh, t'as pas noté. D'ailleurs, nous avons parlé dans la série. Là, téléphone, on sait la direct. Bonne chose, c'est là pour moi. Nous avons que la vie de mon parce que la même niveau que les autres balades sur que le fait que c'est caca, Internet, le fait que ça un mélange, donc comment on a dit que les gens sera toujours niveau mon corps. Bon, iPad, na salaka, iPad Pro, et ça, on a comme on a Olga. Bon, c'est là, tout ça. Bon, comme on a Olga. La suite, c'est là. Dans le sol, la musée, là. Il y a un sol, la musée, là. Oh, Olga. Bon, dans le sol, la musée, là, la suite, on fait la photo, la bleue, on a sol. Bon, et ça, iPad Pro. On a la crédité. Dans le voiture, la dame a la voiture à l'X. Ndoko alga oyo eza complexe yango otomona ke mutu mwindu akotikala kaka na se ya mundele moni makambo mosusu bandeko na ngai oyo tosalaka il faut totala baanalyse biloko ndeko alga bimisi mpa bate bakritike quelque part bafingi ye yango ayokolakisa niveau na ye mais oza na maturité te ma chérie oza maturité te ndeko na nga
alga yo yebi kozwa crédit oza lukuta bandeko na nga omoni crédit po toi eza eloko nango eloko asoni te mundele ayebi eloko nini asala crédit bazwaka yango epa mundele soki osalaka moni kabila ndenge kabelo olga zando ko aza na kompani na ye bameshe aza na droit ozwa crédit mundele akosenga ye identité na ye mundele akosenga ye adresse na ye mundele akotuna ye ke na mois aganaka combien na ne azwaka combien bandeko na ngai mundele apesaka crédit na eloko wana ndeko olga yo osali osimbi telefone ke eloko osimbi telefone eza le plus cher papa mama alga kabelo bangisi nga namona okoza intelligence oza intelligence te please bandeko na nga boconseiller ndeko kabelo boyebisa ete non osali bi omati bango likolo oza na mutuka oza boye ndeko na nga omoni oza muta business yaya il faut ça très attention pa matete ngo osala business wana batebele bazala na mbongo te omona ke muto mswani nga osomela eloko azosala likelema na ye pa osomela omesha 300 mesha 40 euros siko ntango siko yo siko ozoya osala bapiblisité bongo ke eloko wana aza boye ndeko nanga okopetre baclient api na milie na biso ya bakwa angola okopetre baclient ma chérie okopetre bakola baclient pardon yo kolakisa baclient no boye te ma chérie yo jema koya ke no batakaki mukondi bakritike nga yango na ye na kolakisa bata bachinois ke nga na leki bango non moi na vie tomimonisa te ke ozali yo non moi na poto mutu ta koloba ke ye aza boye bandeko na ngai mutu moko te akoki koloba ke nga na poto na leki mutu na mutuka eza moyen de transport alga kabelo obebisa business na yo muta business women business ndeko nanga okoye to de kana liboso ya télévision oloba kolakisa babien na opetre baclient kuna na micho na oraisonner ke bambongo tokotelaka yanga soma bamutuka osala so vantard bakongula tozalaka bongo ma chérie komona teke bato baza na nsima no babike wi omati bango likolo olakisi bien ndeko kabelo mutuka ekokolengisa mutu taza na poto bake batakishasa mutu apoto jamais kolengisa pa na telefone loba kolengisa mutu akishasa mutu apoto jamais telefone basoka na crédit oui yo so na crédit basomeli na kashi yo mais mutu kono tamo lobi kotama mutu a lix algoza livunu mutu no sa so eloko a crédit na poto awa mutu kono so za 50,000 30,000 osoma ko kashi 30,000 te algoza livunu oza livunu tiko ogeya pamba ma chérie oza livunu pourquoi ogeya boy pourquoi fantara boy mutu kono so eza parce que 40,000 bien 50,000 yeba ko pesa ka face mso 20,000 cash exemple wana ofutaka ndambu ma chérie de bebisa business na mukili il fallait totika ingratitude na vie ya bato so ekardina soki lelo karine mokona abimisaki yo te ma chérie yo oza wana ongo oyeba te fone na poto ezani yo oza muta business okolakisa babien na business te comme la publicité tozozwa ake iPhone 14 ebimi awa so olingi ozwa yango par mois obana kofuta mosusu 50 euros par mois soki record na yo eza nango bien bacheke komono eza bien komono ebeba te okozwa te mutuka 100,000 ya crédit chaque fin de mois ofuta mosusu 200 be 300 alga moni oza business woman il faut yeba ke ntango ozosala business na niveau okomi nango bandeko na nga okoki kobima te ke olakisa biso ba ipad seko bana basaka nango bagame ipad so oke na Amazon okosomba yango na crédit ndeko alga phone okozwa yango ya crédit yo so osomaki yango kashi oui mais bato mosusu bakozwa yango ya crédit oza woman business olga obebisa business na yo koloba te ke wi na komamine likolo bosiko ezali ngai liboso na balango oloba te siko olobi nini wana eloko ne intéressé eza wana olobi ndeko kabelo eloko ne malongo olobi pourquoi koza ingrabo likola Karine mutu asali oza na business Karine mutu asali ke lelo ke yo lelo monana
Et ça, Karine. Alga Kabelo, yon go timide banani. Na video tche. Nena muna mboka apota osoma ke loko cash. Oza li vunu. Oza li vunu. Oza li vunu. Mama. Yo sa business woman, o bebe sa business na yo. Comment la ça bien que na tama na mutu kalix. Na mboka apota na nga osoma ke loko cash. Qui? Téléphone ezanine. Mutu kezanine. iPad ezanine. Moi, il faut arrêter. Au baby si business na yo. Moi, quand nous la kisi makamno ya yeba ke au perdre déjà sur 3 clients na yo. Bandeko. Combien de personnes toza awa ozu mutu ka crédit. Lokolo salaka au pesa ba détail no a banque. Chaque fin mo ba okata yo mbongo. Oko sentir ngote ma chérie. Oza business woman. Cause l'ingratitude te. Quand nous c'était un grand na mokili. Pe bate ba yeba ka ote ba yeba ko zali Karine Mokonzi. Yo biso to yebi. Yo bate ko na niveau na bango te YouTube ezane 500. Oui, YouTube 500. Yo ndongo zana eloko sali. Yo mto yaki nifa likolo. Loko okoti na YouTube. Ba koko choka na YouTube. Oza mto ko 500. Yo po leki YouTube. Oleki pe basala YouTube ne loko moko te, my sister. Alga. So réellement zaki na mbongo. Oyo fungo les ligablo. O fungo les lorote. Alga Kabelo. Yo soko za na mbongo. Eloko fungo la mukiane fele po fungo la bongo. Weza ligablo. Apiti mutu nyoso tout soka fungo sa shop na ena mboka poto ba finisa ka bango. Ba kopeso finance. Ndongo zana ligablo sala ki Alga Kabelo lekani ke oleksa ba bien na yo. L'État a soutenu que a pensé que quelque chose ma chérie. Il faut pas les cana au loba. A pitan yo les cana ke olaxi ligablo na yo oui. L'État a reconnu déjà que ça na business na yo. Pas maté ba travers ozala bango ko futa bango. Oza reconnu. Dans la minute on oza wana, l'État a pensé que quelque chose ne ko Kabelo. Tout tika mentalité wana ya ko le kala liboso ba réseaux sociaux ya ko le loko moko mo le loko monzo ba kezala ngwa nonsense. Alga, ozane loko te ma chérie, oui. Et loko ozana ngo oui, ozali, félicitations. Ozan moi, c'est très courageuse. Ngani nga basa bongo basa ba debriaka. Basa bazo lukambo na bango, ngala lingara bango. Mais loko ozali ma chérie, o baby sa business. Ozo baby sa business ma chérie, biso na Angleterre za raso ngo fumu sa shop. Shop on a passé que ça me sou passé comme sous 20 000. L'état me sou ko peso 10 000. Yo peut faire na 10 000 na yo. Pas ma toto fumu sa société zo longo la chômeur. Aussi, babani chômeur. Chômage, pardon. Bon, comprends pas dans l'accent. Bande konanga. On sait de l'autre côté, ma chérie. Mi kiti ça, Alga. Et l'autre comme Rosate, ayol bake YouTube les années 500 batu. Boebi niveau batu te. Maman niveau ni nozana ngozo débrouiller. Ozano ka très courageuse. Olingi tota la sima mobile. Olendera mobile somme la li papa somme la gomme. Yo mongo lingo za la patronne to lobaka. Oza féliciter wona to boya ngote. Mais yaya ba bi ezali na poto. Mutu sa poto za crédit. Oza lui vunu. J'espère dans le belo place wana. Pourquoi bon nga ko traumatiser bato ba on nga balanda bino? Pourquoi bon nga bo timidara bato ba olanda bino? Oui, au fond, c'est société. Ozaki na quelque chose, l'État pas soutenir yo, na business ozanango. L'État soutenir yo. Téléphone à 1400 euros. Moi, moi, ça na téléphone à 1200 euros, na zola qui est crédit. Chaque fin, moi, bakata 40 livres, na 100 euros. Tout tika biloko na comité na biso. Tout tika biloko Alga Kabelo oza business woman, zo baby sa business na on a un grand ozanango. Bande konangai, banaliste ozo sala okola bana ya poto, toza complexité. Oza banaliste bana Kinshasa te Alga Kabelo. Moni tokoro lo bate ke vanité te, biso tozo vivre. Moni bato ba ke vanité bata bato moko ya nketo. Ngana zana ba sou vanité te. Pa bate na vie ya poto. Toza na besoin mutuka bien, toza na besoin ndaka bien, toza na besoin to lata bien. C'est normal. Moi, je pense que je finir une émission.
il fallait oleka la koloba ke nga na répondre bino te naza mama naza muta business naza na tante ke naya koleka naya ko explain to bino ke bona boye alga yo lobai ke oza na sagesse na émission osala okoza na mayele alga mais oza na sagesse te pamba te sagesse na intelligence eza eloko moko te mutu soki oza na mayele oza na sagesse te mutu soki oza na zobo oza na sagesse alga oza mayele mais oza na sagesse te mutu oza na société na ye bandeko na bafingi yo okoya kolakisa babien te mutu mosusu akoya koloba ke non ndenge eza na kosomela su alga bameshi te ye aza na ye abonga alga oza mutu ya business ape mutu ya business ya maboko kana olobeli etake airdresser nga mpe naza airdresser to tosalaka badésir na biso alga nazalaka meme na bareserve pamba te minene ya biso bakoangola soki bolakisa bango babake star wana deja bonga na ye tokosala suki epa na ye tokopetre suki yo sikoyo oye kolakisa babie na yo ke non naomata bino na niveau likolo alga osala eloko te ma chérie oza na sagesse te pourquoi tu as fait ça téléphone c'est quoi iPhone 14 ebimi siko bandeko na nga biso na Londres soki ozonga crédit evimba chaque fin numo baokata yo 40 livres soki osalaka soki kombo na obebisa yango te oza na droit kozwa iPhone 14 oza na droit kozwa mutuka alga oza woman business moso bapelisaki yo soki bashino bafingaki yo ndenge bake Karine Mokona atina bashino bafinga Karine Mokona otina bashino bafinga pourquoi alga yo oza mayele osala business luko bota senga nzema peso sagesse alga yo ozosala business ya suki jamais koyi oleka na télévision ya kofinga bia kolakisa eza lokola okomisi komikitisa yo moko na niveau bato wana yo siko so bato babiso koza na eloko te soit déjà bachino babiso koza na eloko te bandeko na ngai ongo obeta no kara bandeko na nga alga na 2022 yo lakisa ba bien téléphone na via lelo yo lakisa bien mutuka na 2022 en plus na mboka poto pourquoi ça le funu boy ndeko alga mbala sima osala bongo te bandeko na nga moni tato dans la société yo bengisi bato wana bayaki na Belgique baye pa na publicité na yo alga yebisaka yo gagner combien bato muso opesi bango baperike ofele yebisaka yo gagnaki combien yo osalaki combien pamba te événement osali alga kabelo yo okotisaki combien yo lujaki bato wana po te baya oselo publicité po te business okende liboso yo oza mutu moko alga soki mutu ayo korépondre yo oza mutu te ya korépondre moko yo moko mipesa valeur ozo comprendre yo lobaka oza na niveau na bango te engo lobake na nzela Karine olekaki lokola Karine aza mutu ase il fallait po oleke pa Karine engo lobaka yo mpo ozali na niveau ase tellement que yo ozalaki na contact ya Karine Mokonzi engo lobaka yo ozali na mutu ase ozali mpe na niveau ya Karine alga koyaka su korépondre te ya bien matériel ma chérie ozobebisa business alga na oloba eloko yaya okoya kokota baennemi na business na yo alga il faut ozala na sagesse ma chérie conseil gratuit nazopesa yo alga kabelo keba biloko mokili ebomaka mais soki olingi via lix il faut ozala sage kolanda bagame na bango te baso balobaki alga balobaki teke mpo na yo siko oza na osopi me na suka na koloba alga kabelo
il faut zala na maîtrise, faut zala na charisme. Oyo osala wana osali eloko moko mabe, il fallait pas osali, faut vana na onien. Moni silence mususu mutako koloba peke avant na ene a répondre yo te. Mettons yo ye oyo laksa bolobi boye tour liboso na tika kibino yango na ye kozongela bino. Yaya ezo lokola o toucher Karine Mokonzi, ezo lokola ignorer Karine Mokonzi. Elo na osero no Karine Mokonzi na kata mabi ya Star TV nde konanga oza women business. Il faut za na maîtrise, il faut za na sagesse, oza na sagesse ma chérie. Alka Kabelo, mona niveau oza nango, luka ba conseiller bien. Ndenge no ko tenir devant média, ndenge no ko répondre bon, ndenge no ko répondre bon te ko sunga na business na yo. Pa mato leki esopio. Ton olobi ke oza na niveau bato ana te, ka ndenge olobi eke ndenge zawana YouTube esengisaka batu esengisaka bata pamba yango YouTube esengisaka. So yebi kozali mutu ma niveau likolo alga ongo zaka na niveau likolo jamais ngo leka na réseaux sociaux loba. Mais to courage quand même na business au sala. Well done na business au sala. Oza mwasi moko forte wana te ignora ngote. Merci beaucoup ba mourir, merci beaucoup ba mourir sinanga bolandinga. To yeka sala toujours ba analyse, pe to ko baka na mokili, to zala ba ingrat na mokili. So to sa ba ingrat bande konangai, ba to baza na sima bazomona ke Karine Mokonzi mtasela ki muto publicité lelo abimi boye ya wanga ni bango bongo biso osala nini awanga na biso yango moni to koloba ke ndeko alga il faut zala souple, il faut zala pe na sagesse. Merci ba mourir, merci na ba mourir zinanga na obolandi mabi ya Star TV. So na lobi mabe bande konanga bolimbisa to yeka osala toujours ba analyse en pito ko bakaka ke na vie. En tout cas biso bata business bande konangai to lingaka te ke to perdre client. Yo komona ke yo lobby boye. Yeba ke tango bimi lobby boye, ezo ko perdre msou des clients. Merci beaucoup na ba mourir nanga to moneni bala simanza balola sa ya biso bolamu. Ce que le remonte na comité na biso pourquoi pas ya koleka ya koloba pe ya kosala ba analyse comme habitude. Merci beaucoup famille to moneni bala sima. Bye bye. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Ya biso esika yango ye. Bon mona ba Star tout boningaka. Nga monona za. Ba fan na ngai, ba boninganga, ba boningala ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Yango na bino na koka sentiment. Ngaso na yo bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabi ya Star TV. Songo bo shano kansika biya nganaringi ya bani ya kami kopesa nga pasadi wa.